Affaire libala ya Cardozo na tonton Omar Kabongo, tonton O. Cardozo o to bengara mille esprit dozo. Affaire libala na ye na tonton O. To uti kombo na internet uti ko ninga na internet uti ko yinda. Batu muso balobi te eza réalité eza solo. Batu muso balobi te eza tournage ou ezoleka na Dozo TV batu muso babite eza réalité te. Alors lelo chez Irsi Botelo la TV toyeto yeba likambu oyo eza tournage eza filmé to eza libala ya solo. Alors wana bouti koyoka na début émission na nga na tela kibino Cardozo. En tout cas, tu koyoka biso nyonso wana ezalaki mungongo ya Cardozo, eza mungongo ya Irsi Botelo te, eza mungongo ya Cardozo mille esprit. Alors na voice wana Cardozo alobiki alobaki akobala na jiye et puis tonton Omar alobaki akobala na jiye. Alors alingaki asala libala na ye ba comédien ba yeba te ebele ba yeba te pour que ton pasteur oloba qui sont pour qui sont contre batebele ba kotombola musapi. Alors lelo toroyeba est-ce que Cardozo a salu buzz, est-ce que likambo eza solo, est-ce que likambo eza théâtre to eza ndenge nini. Alors côté mususu pe toyoki ba nungu ebimi kuna pona mama na biso Bellevue Kanzi na tonton Omar Kabongo. Alors lelo toyokolobela likambo wana nyoso na émission na biso ya lelo. Alors mbote na bandeko nyoso o balandara Irsi Botelo TV. Mbote na bandeko nyoso o balingaka Irsi Botelo TV bambote na bino esika bozali. Bonjour bonsoir wana boyebi déjà et dépendaka kaka na ngonga oyo yo okovanda liboso ya TV na yo, oyo yo okovanda liboso ordinateur, oyo yo okovanda liboso téléphone to tablette po otala émission na biso. Alors, pour commencer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, quand nous sera bino, donc ceux qui ezam balano ya liboso, o tomber na chaîne Nabiso, o s'abonner, o commenter, o liker, o partager émission Nabiso et o sala kitoro makas. Donc, abonnez-vous, commentez, likez, partagez et o sala malamu mingi. Ba j'aime Nabino et sala émission Nabiso et kende musika, ba j'aime Nabino et sala émission Nabiso bien, ba j'aime Nabino et sala kabiso bien. Alors, merci minga bandeko, o bazo zwatan na bango ya kosala biso ba remarque. En tout cas merci beaucoup que le Seigneur vous bénisse. Wana totiaka liboso na bino ezalaka numéro na biso pona bandeko basalaka remarque, totiaka numéro na biso wana pona bino bosala ba remarque ndenge bomisana kobenga. Alors ba appel na bino en tout cas et ça la bien ba remarque na bino ba conseil na bino et ça la biso to mata donc et ça la chaîne na biso et kende liboso. Alors mbote na chouchou botelo mwana isa tongo donc mwana États-Unis ya tongo boyoma mbote na yo chouchou botelo atantine bana esika ozali. Alors mbote na Rose Malela mama na biso moko ya tongo ba mbote na yo esika ozali. Ba bonenyo sa Irsi Botelo TV. En tout cas, je vous aime beaucoup. Bambote na bino libanga ya bino nyonso esika bozali. Alors lelo toye na lisolo ya Cardozo. Hey, saja. Na ebisi bino Cardozo atumbi internet. Cardozo aye ko répondre batu nyonso o balobi kete eza ba rumeur, eza batu musu ba fingi e ko finga. Eza batu musu batieli ba commentaire ya mafinga. Eza pena batu musu balobi kete eza lukuta, eza nonka ba rumeur, eza théâtre. Alors eza na batu musu o balingi ba luka polémique entre Bellevue Kanzi na Cardozo mille esprit. Bandeko nanga, pourquoi binyo bozala kaka? Soki bomoni likambu mo boye bimi boye ko luka polémique, kala wana polémique ezala raté.
kala wana polémique ezalarité. Donc lelo boye bolingi boluka kaka polémique, bolingi boluka kaka bo bandoloba, bolingi boluka kaka bo banda koloba loba. Bandeko nanga. Lelo makambo somo o ebimi Cardozo ye moko a expliquer toyoki biso moko na munoko na ye moko ndenge auti koluba. Alors bate belé bazo ko comparer o te kutu Cardozo yo ndengo sana mobala batu ya Belleville Omar Kabongo azaka mobali ya Belleville Kandi en tout cas yo Cardozo sali mabe bande koto verifiaka. Barimer ebima ke Omar Kabongo bima na Belleville Kandi oui eza barimer ka o ebima kande ba mesana obimisaka barimer bwebe me mutu a confirmer relation ya Omar Kabongo na Belleville Kandi azate tilelo. Tozwa confirmation ya relation wana te mutu moko te Belleville moko abima te po ya kondima kenga na bimarana Omar Kabongo to mona te même ye moko pe Omar Kabongo abima te pour kaya koloba ke ye abimarana Belleville Kandi abimate. Alors tout tikara babiloko oyo eza malamu mingi te eza batu musuba komi veste ngo kutu Omar Kabongo alataka mukolo bakendaka na Belleville Kandi yango na kalati mukolo ke ko bala Cardozo. Omar a trahir Belleville, Omar a trahir Belleville par rapport ya likambu nini? Omar Kabongo a trahir Belleville par rapport à Likambunine. Omar Kabongo na Belleville baza ni na relation ya bolingo. De relation amoureuse entre Bango Mibale ezati. Belleville azaka mwasi ya Omar te. Omar Kabongo pe azalaka mwasi imenani mobali ya Belleville Kandi te. Nanu tomona te ke Bango Mibale baye ko ebisa biso bomondenge ezana biso to bimaka biso to salaka bon. Congolais a imaginaka likambuna ye moko na sens nini. Poto mona Belleville na Omar ba joueur ba tournaka mingi couple kande to mona couple na bango simbaka mingi nde ba tournaka ale comme congolais pa ya na eka to ebi biso moko ba congolais ndenge to zalaka congolais pa ya na eka na je moko boekete ameka ka pe ko créer moi base moi créer pe base mo pe tamboli nde yango wana tilelo batebele bayebi ke Belleville Kandi na Omar Kabongo bazara mwasi na mbala voir même na ba commentaire ya ba vidéo o ya Cardozo na mobali na ye o Omar eza batebele balobi ba commentaire wana batebele balobi batebele babimisi pena batebele misu balobi ku ke te eza ya solo Belleville Kandi penza bimarana Omar a trahi Belleville Kandi. Est-ce que c'est réellement vraiment Belleville bimarana Omar a trahi Belleville Kandi? Si réellement Belleville Kandi abimana Omar Kabongo trahir Belleville Kandi te donc eza ba rumeur otoyoka na internet eza ba rumeur otoyoka ki tokuta ki yango pe totika ngo lelo ba rumeur wana ebimar lisute e ko lamuka makasi. Pourquoi? Po Omar Kabongo basali libala oyo ye na Cardozo libala oyo en tout cas toza na biso sûreté ke eza libala ya solo. Bandeko tolunga ba comédien na biso basala ba film moko ya likolo lokwa ba film ba Nigeria eza ndenge biso tolinga so ba comédien na biso basali ba film moko ya bongo ka biso moko toyaka lisuko loba ke ba film bo sala eza ya bongo ba film moko kitoko te. Alors tant ba komi na niveau moko ba mati niveau ba komosa ba film na ba niveau moko soki ba lobi libala ce qui na scène balobaki keza libala o mona pe libala babala ni pe coutumier civil ndenge atomoni Omar na Cardozo mille esprit basali coutumier basali civil basali religieux. Donc poto mona ke ba théâtre na biso ekomi ko mata world ba théâtre na biso ekomi ko mata world donc ezo koma na niveau moko ya likolo niveau mo peneza te ke o balobi ke o libale salemi bo monika place kutu libale petit kala to zaka bongo so balobi ke ba mi bale babala ni bo mona libala place l'équité directement yo ba théâtre na biso pena babi babala ni to moniku libala place l'équité mba mo batie 2 ans après. Mais lelo ba commencer la biso ba réalité balobi libala to moni pe libala mais ça ba tebe ba yoko finga Cardozo. Pourquoi on linga ba rôle à boyer? Pourquoi on dit ma ba rôle à boyer ba yo balo na butu pamba? Pourquoi ba balaye na butu bandeko? Pona nini biso ba congolais to mema to kenda kaka bambo na côté na côté négatif to kota na positivité? Pourquoi?
batebele bayeka koloba ke ote Cardozo yeba kende Omar abali yo boye ezala ya théâtre yeba ke bandoki bakoto yango deja Omar akomi mobali na butu bandeko sans effet botika babiloko oyo eza tournage to mona na ba Nigeria ndenge ezala ka basala kapeka babiloko oyo babalani okuta yela ba Nigeria tezaka oyo ya Melisie Masanga o pa ya Melisie Masanga eza tournage eza filmé libala oyo ya Cardozo na Omar Kabongo eleki eza filmé eza tournage donc eloko moko ya mabe ekomela bango ezate eloko moko eyela bango ezate eza musala na bango bandima ki kosala musala na bango oyo donc bakosala nyonso o bandima kosala so babike libala ok tosali pe libala lati pe bwe babalani eza tournage melingi koloba teke ndenge babalani bwe bafrene Cardozo elingi koloba bongo te. Donc toza na kimia totika kofinga dozo totika kokanisa na biso mabe totika na biso ko souhaiter mabe po mabe moko ekokomela bango ezate mabe moko ekomela bango ezate donc baozana bango bien to mona ki mimika bongo awati to mona ka mimika bongo lataka voili a erenyaka internet mimika bongo bali mais ezalaki libala te ezalaki libala mimika bongo te ezalaki tournage o eleka ki mimika bongo basalaki libala na Pierrot Ndombasi to mona ki mais ezalaki libala te ezalaki tournage eleka nango eleka donc pona olobake eza musala na bango pona otalisake eza musala na bango donc eza musala na bango toza na biso te ke o na bamakanisi o te mabe kokomela dozo mabe pe bato bakoma olobake o te mobali atulaka te me mwasi atulaka mabe koya kokomela na babiloko wa libala eloko mwa mabe ekoya ezate eloko moko mabe ekoya ezate bandeko nanga ezate eza nango tournage eleki nango comme simple tournage ka ndenge ezalaka bao tourner bao sala ba filme na bango basali filme na bango na filme wana dozo obala na Omar eleki vous croyez que eza penza libala ya Cardozo ya solo eleka na ndenge elekelaki wana pour ce que eza penza libala ya Cardozo ya solo pena ya solo libala to mona biso ndenge koleka po Cardozo aza star Cardozo aza star a mukiete aza star ya munene donc soki libala eleki il faut leka dans libala ya des stars Cardozo aza star a munene et puis Omar Kabongo aza pe star a mukiete aza star a munene donc libala ya bastar mibale libala na bango soki eleki donc faut ezala libala moko super na MC Bino faut ezala libala moko donc super et oleka nde lekaki wana te eleka nde eleka ki wana te to moni Cardozo na TikTok na ye bato bazo menacer bato bazo loba kaka o se kaza mobile na photo ne na ndaku no ezate ndenge ni bo moni bo pousser Cardozo zo na photo Omar ata na ndaku ne puka laksa bino si réellement ba nungu kande bo loba na ke Cardozo abimaka pe no Omar mais soka bimane no Omar po nanga na omona ngo mabete po Omar abala te Cardozo abala te so ba bima ba omi bale ba bala na e sa mabete so babima bango mibale babalani esa nango mabete to sepelaka to moni bango to moni ba star na biso babalani bango mibale esa la bien ezalelo komo ya bien ezalelo komo ya mabete to moni couple o ndenge simbi eza kuti ya théâtre kaka o ba sala tournage mais to moni yango ndenge simbi boni soki ezaki pena ya solo ba comédie pe ba tie maele na bango ke muninga obala ba tie yango pena donc ba tie ba pilipili na ba mungu aka ndezalaka soki ezaki ya solo iyo simba makasi dozo a mwasi Omar mobali Omar mobali to lukela ba comédie ba bala na mais sosko ba bala ni to yaka ko finga o kutu tournage to eto fingi sko ezaki ya solo pe to ngeto finga bango eza malamu te mais pona belle vie na tonton o en tout cas o ngana yebi ke belle vie no Omar bazara mwasi na mobali te na yebite na ba preuve te na pena na ba preuve te o yelaksa ke Belvin Omar bazara mwasi na mobali na ba preuve wana te alors pona nga na yebi yango te na mona Belvin Omar te na ndenga ki mwasi na mobali ezaka ba rumeur ndenge bimaka mo ba binaka to monaka a Omar na dinana to ute ko mona Omar na dinana ba binaka sika mazaka na fete na ya maswaku na feta maswaku so feta maswaku te fete non feta maswaku ko so feta maswaku te fete ya Pierrot Ndombasi to mona dinana bina to mona dinana na Omar ba bina après ko bina ya dinana na Omar basangwe panzanaka
après kako bini ya dina na Omar basangwe panza na kake o dina na bimaka na Omar dina na kutubwe na Omar ya malamu te relation ya Belleville na Omar Kabongo nga na confirmer yango te po na yebi relation wana te na yebi na nga te ke Belleville na Omar Kabongo bazaka mwasi na mobali mais nga na yebi ezake bazaka na ba mwasi na mobali te yango ndenga na yebi alors koza mwasi na mobali wana en tout cas ngai na yebi yango te do ba fan nyonso ya Cardozo toza na biso na kimia o eleki entre Cardozo na Omar Kabongo na Omar Kabongo eza tournage eza libala te alors ba fan pe nyonso ya Belleville kandi toza na biso kimia po na yebi na ngai en tout cas na confirmer te po na mona ngote merci mingi na batu nyonso o balanda Xil Botelo TV wana ezaki bongo ya bino Xil Botelo TV ayaki kopesa bino moi éclaircissement à propos ya libala ya Cardozo na Omar. Alors si vous êtes nouveau sur notre chaîne donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez et que ça la malamu mingi quand to yebisa bino donc mbano ya liboso koti na chaîne na biso o s'abonner, o commenter, o liker, o partager et o sala kitoko makasi. Bisous et salut à tout le monde. Bisous, bye.